Salut à tous les fidèles nyonso ya Congo ya Lobby TV, Jerry Kobetox 207 émission internet yeyo. Ayeli bino lisu na numéro ya Sika. Moi na mobali ya mesana ko sepelisa bino na musala malamu oyo oboponanga, bo votanga boloba ke Jerry Kobetox so sa musala kitoko. Yango na yeli bino lisusu lelo na numéro ya Sika. Alors pour na ko banda na opesa mbote na réalisateur Papa na Enis Pemba, Leki ya Nono Malunzi, Grace Malunzi, Ngina Mao, Migra Malunzi, Oya Simbi Caméra, puis la réalisation en collaboration na Charma Lutadila, Obawasala Musala Kitoko. Et puis na Pesimbo te na bandeko nyon surtout oboza partout dans le monde entier, obo sacrifier kata na bino bo vandi na ba télé na ba laptop, botala émission oyo masolo ya mikolo bana mike ba kota te po ba koya na ravin. Alors Jerry Kobetox le quoi animateur a ben na botete, bota deuxième république, boyibika na mesana on s'appelle Sabino, na yambeli bino ba artiste comédien moko me baza na famille moko ya munene. Ya mère na biso o asala succès à danger ba théâtre serait na pour le théâtre pour et les na radio ça la succès ça passe to comme na ba soixantaine chaîne à télévision mais ba mère na biso le rôle ya Waso Catherine oyo ba sala ba succès à danger ba les cap na ba radio donc alors na yambi oyo bazali ba koko na ye to famille na ye bango pe ba otika boyete ba koti na monde ya art baza presque belé mais naza na mi balé o na solo na bango lelo to ba bazo évoluer ndenge nini et puis na santé ya koko o azape koko peut-être pas na ngato mama pa na ngai o pe santé na eza ndenge nini to solo masolo la nyo surtout awa na émission oyo mais tika avant Migra Malunza monisanga bango na tika partenaire oyo mikolo asimbe émission oyo Flat Hotel Guest House Mbumba ok kaka na avenue Bula na Bandal wana na Bandal Bisengo na avenue Bula numéro 5575 et puis ce que nous avons contact bana potonio surtout au ligni ba réserver aux chambres appartement pour kuna c'est la classe au bengina 081 077 50 27 donc au Rozombala moko gérant oyo abengami na kombo ya Junior Katumbai oyo boss na biso Sami Mumba pesi confiance donc c'est ça quoi et puis masolo eza kitoko alors na banda na loboko na gauche to banda na mama ba mama nde babatela ka biso to banda na mama boni malam na bato nyonso to bazolanda yo ngana yo to yebani mais bato ba monio peut-être bazuli baku ya kolando lelo se présenter quand même. Oui bonjour bato nyonso bazolanda ngai kombo na ngai Naomi Ngubu et puis kombo na ngai ona jouela ka mingi Rihanna nazali koko ya mama et Waso c'est pour cela lelo na sepeli lelo na le kana émission na vient na Jerry. Merci beaucoup. Alors j'espère que ça libino surtout plaisir na qu'est-ce qu'on a le boko ya droite tozali na papa ndeka na respect zalaka ndeko boni. Ah bienvenue na Jerry Kobertos. Boni santé. Santé kitoko fort. Se présenter la bateau bazuli bakoya otalole. Ouais, bonjour, bonsoir na tous les spectateurs au bazuli bakoya rolanda lelo. Comme on a Sydney Moudiaki, na joueur na combo ya Kevin, ba aussi batala ngai ba binga très bien. Ngayo Kevin koko ya mama et Waso Katerina. Mero a sepel sarabino batang wana zo continuer à sepel sarabino mais à ceux qui wana te acheter ba koko na ba sepel sa subino. Donc deux ans on a bino. Merci. Alors j'espère que ça a bino plaisir. Na moni on dirait munoko ya koko, on dirait ezana bino nyonso on dirait ça ya famille na tuna nanu. Na tuna na Rihanna. Wana kozanga teza likolo. Donc ezana ya famille. Ya famille. Bon, betela biso na moi lisolo mukie à part Koko et Waso, ozoka guana ya okota na monde artistique ndenge nini. Bon, omoni ya biso pensa zali kamba makila parce que kota la koko na biso yemo kota ngazo jouer bana na ye balandi likolo et landi tina biso ba koko. Bon ngai elenga ko jouer na elanga tong ba maman na biso bazo jouer ba koko bazo jouer biso bana pe akotisa ki biso déjà la makambango mais to kota ki bien te sikonga moko to na monique na koli na bite to penza nga mo funa kota penza masolo ya koko na nga ko nga mona remplacer koko na ngai ouais na remplacer koko na ngai wa setala kaka wane ko sila te
te. En tout cas, ils ont plaisir makasi vraiment ya koyamba bango. Yebisa biso pe liso na yo au côté qui na monde artistique ndenge. Ah, vieux géri. Biso théâtre to kotango jamais. To botama na makila. Oui, mais na ngai Joël Adogo de la paix. Tant na zemi na ngai libumu zo jouer de théâtre ye moko de donc dès qu'ils jouer de ngap na libumu kuna na zo jouer. Donc na bimana musala na ngai. Eza bongo na bima mbala moko na ko jouer mbala moko na bima moko na hôpital na zo jouer na mettre hôpital ba docteur donc ils ont l'écrit ba docteur minga na mettre hôpital vie donc eza somo quoi vie. Alors j'espère que le quoi to beta li solo pe ya koko na biso ewaso na retourna mama biso koto yo boni sikoyo koko ewaso santé boni. Ouais, koko azana est bien malgré nzoto kaka tala kimukolo ezotungisa mo mukie mais sinon un peu ça va comme d'amenacer. Bon, azana un peu ça va. Si on a le lobby par rapport ya ninge to bandoko yo kapo ba internet to pe ya musique ba mususu ba koma ki déjà azana hôpital ba mususu ba lobby o akufi ba mususu ba lobby boy yo lo bani na minute o. Eh non, koko na biso azali en vie azana ye et puis ndenga zawana auti ko tourner pe pièce moko ba sala ki soki ba baye ko senga ye ba tourner azo sala na ye azana ye bien akufi te azana pe no hôpital te azana ye nanda sauf kaka ki mkolo kaka moi age ndenge ezo menacer na moi santé mais ça va azali. Ah, j'espère que biso to linga kindeto ka message mo ya boye et puis yango à chaque fois ngalo ba bateau ya internet so bozo luka ba vie na ba tumso publier ba photo yo bozo ka information na source mo inde gérer sur information na source po ba oyo nazana bango ba za ba koko direct ya mama yo waso do ba uti na ndaku na do ba uti esika moko na ye do ba pese information moko ya bien bala moko botika mo ba bilo monsieur sala ka bien te ba famille musu ba mona mutu na ba bo publier c'est pas bien na ebité so ndeko na ngape na mama non, ils ont bien été vieux chéri. Nous avons pesi biso, corona biso, a pesi vi moka mulai, mais mokilika ba rimer na ngo kora kufia non azobela na ye. Ba miso zo déranger, ba opérer à 2 fois, après 2 fois. Azana envie mais le ra li sunga ba konzi. Na koko kanda koko donc azom médaille na été tilo na kanda na ye. On appelle étant que songi internet yango na tuna. Likama médaille opé ba bisinga do ba yebisinga te na moni pela ba baziba médaille mama ewaso azuité. Waso likambo médaille na sala na ngo jeté. Donc koko azana souci ye moka banda musala na ye balakisa yango te albaka lala nzambe ne mutu donc a souffler na lito ye waso Catherine sala musala na yo akoti mais bana oyo baisima na ye baleki na ye bana na ye bandi musala sima ba honorer bango avec valeur ba pesi bango ba médaille boina boima ya zo médaille te alors ata ba honorer ki azwa kite mais ba misusu bazwaki na sima baki kotikela bango ba médaille tina banda kuna bango bazwaki ba médaille alors koko pe azela médaille na ye alors bakasoka on a parlé donc ba konza mboka emisa RDC République démocratique du Congo ba kotikela médaille na ndako abisoka zu médaille te sera kufi vraiment ba konti ba kunda eti alo bango en tout cas abinga c'est la ngana ko loba boy rango yo Sharma Lutadila na miga malunze lo to sa mikolo yango yo mikolo comme so mutakufi mitikela déjà mutu tanga de yakomba mutu aya matanga note siko mere waso rango alobi boy ate soki bo honorer yete to mona ki bato belé bo pesa pe na retard ba misu ba uti voyage na poto ba ye ba zu ba médaille donc mère azane ka pembe na kasavu ba boke bola tsango tanga azana nu na bo moyi bo c'est la après na cercueil bo bo tchako likolo cercueil wana za suna valeur te wana ndimite ke tantine na biso ko ndima médaille ya bongo simba te wana penza tamu kete simba te tant kaza vie boye bo honorer ye bo pesier bien que bo pesa ki était ndenge bo pesi ba misu bo yo la ndisa te na ndako nde ba landise ba misu wana ezala quand même bien ozata ne c'est autant muto kufa pe na mutema ba ke amboka pe na sele musala ba pe balinga nga mingi ba honora ki nga pe akufa na sentiment ke muta kufi lelo bo pese médaille na cercueil ezala raté ko kona bisa silika makasa lobi soka kufi mkontima ko tati li colonel na kata lupa na ye dans suka musika bemeleza ye na bana na ye na famille na ye ya mkontima ko te po bo honorer yete en tout cas eza pas mingi malgré to solo lango vraiment il faut qu'on honora ka ba artiste tant bazana bomoyi mère na biso wa sali trop même ba biso ba gérer un morceau qui tili sango za pe artiste na ba hindu sapé
na ba mulongo pe bato totalaka ba mère na biso ba na kati ndeko nanga te vie chez la propreté mboka na biso eza reconnaissante vraiment la mère Ewaso star munene na République démocratique du Congo azana lopangu te azana voiture te mukolo bongo azongi l'hôpital na kingase na suka owe la kombi ay mo pa kwesi ma mère donc et soit que banina dia kese na Bruxelles obenga ndeni mère Ewaso ti siko République honoré te ngabi mère nina dia kese souci te zaka bongo donc mère Ewaso ndaza bongo vraiment vérité vierge na ko sorte mère la kanda mabe abi jour ko kufa nga lobi a jouer pe ba théâtre mususu na époque il y a le fait président na biso Mobutu bon ndeni mère ti le azana azana ba parcelle mère Ewaso alobara yana bato ba reconnaître le cas président Mobutu parce que na moment ya président Mobutu a reconnaître que na mo loko moko président Mobutu a pe aka mo loko moko mais to rotanga ngote quoi président Mobutu andimara musala mère Ewaso ata musala ba avion ba mboka spectacle oui ba jouer ba spectacle na ba mettre taureau ba kene ba voyage na ndenge ba tambola mais après ça resuma cadeau moko siko pour le moment ba continuer biso tang oyo maman ça vibo honorer maman pourquoi bozi la liwana na cercle bon honorer non bolwele sala zo botonisi batu bo décorer cercle drapeau RDC star non ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil wana ta biso mo ba koko na ye to d'accord na ngote Joël la dogo de la PP mère na moi na ya d'accord na ngote eza bongo vie en tout cas ngai ezo sala nga pasi makasi bande kolem suto osala ngo boye bana poto nyonso to na pesa numéro ya yemoko koko na biso Ewaso oboko benga ebozo yema moboso anaye bana poto nyonso to obo tala TV akala TV series akana de chaîne oya lelo te ya lycée bo sangani ba championnat kalembelembe ote o ki budi makambe comme belelo lo bilango yemoko bango basala ba musala mo boye ba valeur ba pesa batu musu ba guna ba pesa bino numéro na ye bo benga eboso anaye ko contribuer zaka te ke mbuto bimbongo obengi otuni lemsu santé otuni boni azabi rwando sale sengo aza grand aza icône asali mkombo na mboko oyo donc na ebite kaka soki po ezala Kongo ngo bien nini yango esala kabuye to meka pe ko s'éterniser te na lisolo ya koko na biso Ewaso yebisa biso skozo évoluer na groupe nini bon pour le moment ngai naza na groupe T nazo jouer na groupe mon côté naza nga kaka boye na fans na nga mais producteur nyonso o na ba producteur nyonso o ozana besoin na nga na sala film na ye to nasala les films naza nga d'accord pour na signer nga contrat na producteur mon côté et naza nga pe actrice ya mutute naza nga pe actrice ya mutute naza nga ka benga moko o sepela na Rihanna non na sepela na petwa na Rihanna to sala na film na sepela na petwa na Rihanna aya boy na yana nga je suis d'accord pour na ba producteur nyonso ouais je suis là kanga ba banga mususu sala nga ba pasi moko boye ndeko nga Rihanna nga na yebisa yo monde na biso eza mystique nga esalinga na ekamusinga ndenge lobi ozo évoluer na groupe moko te eza kaka yo moko boya ba problème to eza kaka ke ba groupe ngo pe ya Congo mitema mabe avana loba makambo nga ngina loba siko papa to sani bon na fana na ngai nzambe kaka sunga po so pena na groupe moko zo déception bien comment papa ebele ebele vraiment donc ebele donc kepena groupe mo bo négliger le quoi bon monote banika ba oya bango omoni oya bango kaka nde balingi OK eza bongo te tant oza batu yamba muninga oaye bat ba bonga kana sima bat emso ozana bango wana ba porter le rien emso asika wana nde apporter le makambo ebele on sait jamais mais okoya boye ba négliger okoya boye ba sa mba binene mo lo ba moni ozo bimisa ba nkusu don yango wana na taleki nga bino semie na vanda na nga chez biso quoi. Ouais. Donc ngana oloba boye batu nyonso to bozolanda biso na libanda mboka ba producteur ya nanga major Bisadidi honorable Alpha Bokole Etiki Mbukusu né pour vaincre et puis na bosanité les producteurs les jeunes producteurs Yannick LM Lidi Mafina yo pokota masolango donc bana bango yo oyo bengi bango ba jouer moi loko pe sala bien bazana famille moko oyo ba ko aider pe ba tuer au sala bien et puis ngai na ko annoncer na soleil na ndeko nanga na ko annoncer pe na ko inviter au kala mingi te ne loko na osala na ko inviter yo po biso to sala na biso biloko libanda kaka to sala ya kinité alors yo zo évoluer ce qu'on a groupe ni vie na zongna sima mukena maloba no lobby
biso producteur nyonso oyo babengisa biso totourne les films tosala mosala toyelaka mbongo liboso te donc totravaille na mosala na biso oyo nzambe apesa biso totravaillaka soki moko producteur volonté no kosala ke donc nafuta petit selon travail na bango parce que ba artiste minene ba vandia donc toujours na danser na po to assir na biso moko parce que dans famille mo artistique ya makila parce que ba producteur ba biso ba edoka ungu ba biso na o Kevin a jouer biloko nyoso ya bana betango banana takaza ba yebi donc to mutema malamu nana takaza malamu et c'est pelisa wa sungane ba nyoso donc mère moko très cool a yebi na miso to travailler dans groupe moroté mais tozara ba indépendant donc sérieux c'est plateau tourner le quoi ba soit Nicole Bakata à cette film na Bakata temporisé to jouer qui donc film pas c'est que Bakata homme de parole to jouer qui ba serna soit Zidane to jouer le bango na YouTube peso côté au petit groupe fini la récréation to zawana donc toi dans groupe moroté ba producteur ka onde ba recevoir la ke ba beng sa bana mame waso ba ya jouer bango film bo benga biso bo recevoir trop parce que rôle nyonso to jouera oui rôle to jouera ton rôle moroté o yeko freiner biso parce que to zo mère na biso sera côté na table na scène à vibwaka donc biso ba nera le la mère danger donc ça bon vie. Merci beaucoup, j'espère que ça a tout le monde plaisir bozo la émission masolo ya mikolo bozo mona yango nga lo baraki na menaka bango kapona nga asalaka makambo malamu picho mwa milai wa kwetu wa makanda mashi wa mumenu. J'espère que ça a plaisir de commettre un lobby, de comprendre. Vous avez un Jerry Kobetox, Rodrigue Dimon, Kema Sananga Pembe, Oakola en Allemagne, et puis BBC Rita, Charlotte Mavinga na Zurich na Suisse, Yebisa Tony no Muzi no garde-robe ya Suisse, Jerry Kobetox et puis mes condoléances na Mireille Mayamba kande na Oloba, te perdre Yaya, pour Yaya na Mireille azape ya na ngai, te perdre Yaya, j'espère que matangeza na Mbinza, na nzela ya Singakuna vers ba DGC to le kango, to le kato le la bateau bazo lela. Alors, ngana tu na mwa mutu na mwa songi awa, ponga zaka sensible na songi. Nalinga ko chamwa songi muke na mwa makamsusu na landio elobeno lobi ba groupe ebele mwa négligence mwa boye limbisanga mwa muke ser na ngai ezaki mwa complication te ya lenge ka lelo koma mbana basi bozaka ba victime ya kozwa musala lemsu basenga kiteke yo koma mama. Bon, omoni presque belé surtout pour la biso ba fille, pour la biso basi penza eza bongo donc place mo boko kende. OK groupe mo ke kuta ba ngamba mi continue ba fanti wana donc pour les cas facilement, il faut céder. Dans ce céder te au le kato matokita. De pas la biso ça bon faut céder sur céder to le katé faut ba salo ba boye ba complication ba choko lembo fani donc to céder donc ngana ko linga te pona ga lo mo be mo kila céder so za malade pesinga no suka. Ah bon. Donc vila ngai kata na mukuse pona ga vi mo ya pressé ya on habité na fana nga tinza mbosunga nga po ya biso tsa pe ya makila to force na biso te. Donc ngande na za beso na biro nyoso tsanga role nini o nyoso ko tsanga na jouer kitoko makasi. Obi ke pa nga na invité aux yom taliboma. Yes no beta ngo danger ve na nga sepela donc mo mona pela ke mono ali boma penza donc no liana biloko funa lokoti na lie yo moko comprendre non beta ngo kano. Merci beaucoup Charval t'as dit la toto ke malembe na shit émission na biso na zolo baraki to yambaki bato bo rejoindre biso siko to yambeli bino ba koko ya mama et waso Catherine ou asela biso ba siksa ba danger to yambaki et tant que bango pe baza ba artiste yango to yambaki bango tozo soana bango pe j'espère que de tuni santé ba bi mama siko c'est bon malgré moi a Jésus menacé et nega na lubi na suka na pesa numéro bato nyonso to bolinga ka mama waso aza envie aza na bomo malgré ba pimele médaille ni meto zela onga na ndako et ko ya kaka tonton na biso yebisanga nanu lelo moi ba difficulté za TP na ba groupe mususu oyo peut-être ba bengi saka yo ke ndoko tourner to ba groupe mususu oyo boya no ko kota moi ba difficulté za te donc ba difficulté zali groupe mususu ki tourner ba bi valeur na hote et un groupe mususu ba metteur en scène ba pèse au rôle ba incarner rôle comme il faut mais toujours qu'à bouton muté ma bera donc o le katé donc intila o vendre na ba groupe muté ma bebongo
tout le monde a bagou ba président Lombe donc a fongé la moi toute chance donc jouer rôle aux capable tout le monde a ba président Caleb tout le monde a mais ba président oh bazuya le loko yoko la musala sika donc te marara boy donc ki bongai ka toujours ah mon a ça a ce rôle wana que ça là yo on va se guider donc il vaut mieux aux alara bon mais biso de comme killer te force à rater quoi pour mère na biso force à rater alors biso ba ko on avait te forcer te donc et hier mon na bon na biso quoi. Merci beaucoup. J'espère que ça la bino surtout plaisir. Na bosanité maman nanga Caroline Tiangango na peso bambo tebele venanga adishe à motomètre bebazi beba na peso bambo tebele tu mulu ba cher salaka ndeto solo la ki ma solo c'est belé vraiment to ça les belé ndengo lobby et na bosanité moi c'est mon États-Unis alinga koloba pena trop mingité Stony de grâce mikolo bo mesala na ye alinga koloba trop te aza trop timide azaloko mutu moko boya fula milinga ya konye côté été na misu quoi donc asola kitoko alors Rihanna yebisa biso eloni lelo excuse on regrettera tant on côté dans le monde artistique eloni on regrettera pena na monde artistique on a regretté kaka bon mambo belende le kaka mambo belé na kati kimutia mabe bablo monde ti pour pas perdre chance il faut souffrir il faut ça n'importe comment boyer pour avoir une chance wana donc ezara passe so bilo msupe ezara ba compliqué au boyer na ebité ba compliqué au boyer les msupe ba senti pe te o le kabanga na succès ton na gaz oh mais oui ba santa kan o maninga ba santa kango penza donc ba santa kango penza ba bike o penza o tara façon na ngana onde naza donc na mona chanceur makasi d'abord senti ça o soto tiki te biso to tika to kunda donc ba ba te eloko so kunda nzamba zo tombola ngo toujours yango wana ngata bokundinga nzamba zo tombola ngai umoni yango wana ngalelo na ko fanda na ngaboye yebisa biso na relation nous allons entre ba yaya na ba lego pour mona ba banda théâtre simana yo to na ba maman to na ba papa ba banda théâtre relation nous allons bon na sola na bien na mutunyo so respect ka kebele bon respect na pesa ka penza na ba o ba banda liboso musala il faut na respecter bango toujours na zaka na relation na bango nyoso bien ba ser na nga ba buyi donc ba tebele so na ba nyoso bien ndini ba okalele obongo papa tolo banini mutata salelo ki mutema be yo ndima e kaka nzamba ebi ndenge futa bon problème ezate non ndima toujours nazaka na bango toujours bien toujours nazaka na problème mutute naza fi moko nazaka respect na manka mukolo te même si on mankenga nga no yeba opeso respect toujours pour ça mukolo nazaka toujours humble pas ba mikolo. Alors merci beaucoup Charma Lutadi là toujours que malé na shit émission biso ndeko na yebisa biso relation nous avons entre les artistes comme des nyoso to okuta na ba okuta vraiment vieux géri moi no azar respect devant mes collègues azar la bonne relation donc ba sœur na ba lelanga trop ba vina ba lelanga trop ba sœur na ba Nicole Bakata ba Irene Kwanda buibi makwala leader na nga pe sœur na nga mo lelanga yi da ba sœur Diane ba et ba septième baga ba Angelo donc belé tellement ya trop ba vina nga modéro donc c'est nga raso yé musala kuti ba oli boso na faut ça ba respect ya bongo donc dès que président ngai major bisadi di zolozo ba Kevin moi no akendaka liboso la wa to ça la respect donc buka mapeka ça n'aurait rokita ye mo nzambe yeme a retombola yo ya bon vie. Merci beaucoup Charma Lutadi là j'espère que yo kama loba ya artiste na bino ndenge bazolo bazo solo na micro bazo solo indusa j'espère que ça la bino plaisir partout dans le monde entier bandeko na ngai à tous les provinces ya RD Congo na pesi bino ba mbote belé belé vraiment na bango tanga ba kombo po décentralisation ndenge salami na tanga bomo na bo comment na ngoboye donc na pesi ba mbote partout même na commune ya Kenya na pesi bino ba mbote belé kuna na Katanga na Lubumbashi na pesi bino ba mbote belé. Alors to comme que na shit na lingina tu na moi question moko ya yelinga na mutu est-ce que oso kenda pe ndenge kenda ba groupe wana oyebisi bango nga naza koko ya mama Ewaso ndenge joua na ba groupe est-ce que so yebisa bango non na yebisa bango te
nayebisa bango te parce que naza fille moko na milakisaka te bayebanga kaka ke o aza mwana ya aza mwana non nalobaka te nakendaka na nga kaka simple mpo nayebi mosala na nga nayebi ke so batienga boye nosala sala boye nosala zongisa boye nozongisa yango wana nakendaka na nga kaka lokwa motu mo simple nakenda nga kaka nojoue soki esimbi soki mpe esimbi te wana tuni bongo mpo anini etanke songisongi internet na tuni bongo mpo anini peut-être kojouer eza nango mais kopesa bango mwa nswaka naki ete nga naza mwana famille boye peut-être moni na mosala na biso oyo lere mosusu mpe mwa baprivilège ezalaka bayebi ke okoko ewaso tika tosala boye mpo mama na pasa elera biso boye na ndenge na cadre moyo ya bongo te nalobaka nanga te vita na ope na koloba nalobaka te ata ndenge nini nalobaka te non nalobaka na ngai te ata nakendenge do nalobaka te nakendaka boye nafandi okwa kizengo tuninga ofanda wapi na explike soko oyo akoyeba na ndenge na ye oyo ayebi te nalobaka na nga te nabetaka kuta ata lisolo te même pas. En tout cas merci beaucoup ndeko na nga yo mpe earrivé là ote un jour okomi mpe bolobi te nga naza koko ya mama na biso waso Catherine komba ya waso c'est bana soki nazolo baloba bongo donc c'est sous publicité quoi tout le bana c'était simple comme bonjour pour te la si na travail na biso to ça publicité ya waso te parce que to la si na travail na biso surtout nga o Kevin Mudiaki yo viergerie que vantar te viergerie avantage tes années mbanga normal quoi publicité au moins parce que na jouer comme il faut na carton na rôle na comme il faut siko pourquoi na osaka ke nga mwana ya pona ba pesa nga rôle ya il faut na le baraka nga mwana ya waso non ce n'est pas bien il faut rebuka mapeka et sera sur ki okuti batu comme il la c'était que ngande waso ngande mwana nani non kita mapeka rôle na yo so que simbi so jouer bien comme il faut cartonner rôle na yo c'est ça au jouer na yo mais ça ba groupe so que monika artère ke ngale ki ya ki ngani ngai ya ki ngani ngande ko ngani ngamona ngani na jouer boy yo moka non biso vege so to keep na place go au pesi na rôle Kevin tableau les aboué pas vege na betengo bi yango mono donc ayeba ki dango répéter on a buta vaya otondeni te ezalo ka makila bino yebi ke toko lakisa bato bazo landa biso baba mona ke otiaki pe mbanga danger te na moment oyo rejouer au problème t'envier to comme la pena bato ba peso pourcentage nga za artiste mo na zalaka tiko tag au pesi nga tableau siko na jouer le pour CPD na vana ndako vina nga Niko Shega be nga Kevin fait mo eza ayaka na zui moto na cheba teni na ye histoire King Kester c'est King Kester mais biloko nyonso ya bana et bien on a beta la na mwana uta poto mwana vina nga modero c'est là on a tchano songi on dit so beta tolo na mamba bana trop on dit ba petit lokolo ba jora bana na kina on dirait l'équipe bango nyonso na ebité vie na boya musala muté c'est là on travaille na mutu ndenga joueur na boya muté vina nga dika pour ya joueur très bien donc na féliciter vina ngai alors na boya muté parce que nga za ndenga na jouaka bango basani nga ba jouaka alors viens na temps boya moto maroté to beta film na bloro nyonso ya bana to jouer donc vieux film na carte na poto na ndenge mo ka jeter ba bien ngo Kevin nga jouer ka la ton ndenge ninga bezelo ka makila vina nga soba ba briefer ka sur place et si mal au travail on a force à rater non petit contact table là table là ça bon vie merci beaucoup Migra Maloudi j'espère qu'il y a ça un signal kuna to chité na opesa maluba mot de la fin quand même na batu nyonso to balandi bino na entretien to saina bino et puis ba mbote na bato nyonso balingi ba soutenir bino bolo bala bango nini na ba producteur oyo balingi ba pesa bino pe confiance na ba film na bango bo jouer et puis na numéro ya contact pour na ba producteur nyonso oyo ba ko sepela ko produire bana ya mama ye waso tozali wana Rihanna na Kevin tozana biso wana mais ba mbote nange belé no pesa pa mama wa botanga igode ngubu grande sœur na ngai Dardel Ngubu petite sœur na nga Exaucé Ngubu ba na France na mama lik na nga Noël Ngubu ba mbote belé na pesa pas ve na ngai Emmanuel Pandu donc na poto kaka bambote belé pa ya venangai Pajo 6 de beau
talaka yo ve nanga bambote belé bon pour na numéro nanga ya téléphone numéro nanga téléphone eza 081 770 83 15 donc code na biso mboka ouais et puis na Facebook o azana poso ko lukangai na Facebook soko beti na omingubu omonanga. Merci beaucoup, j'espère que ezo sala bino plaisir ndeko ngai mot de la fin et puis na bato no surtout balandi biso entretien na biso to sala na bino mot de la fin et puis ba mbote na bato bazo landa yo na émission oyo et puis na numéro na yo ya téléphone. Bon, merci. Bon, mot de la fin na rezara mingi na ba producteur muté malamu. Ba producteur ba sala ka bato ba fongola ka donc tema bana bino bango yo bana bino baleki na bino travail ezala ngo evanda oya recontacter biso to ya te jouer na biso sans problème. Numéro na ya WhatsApp ezali 089 1900 318 00243 89 1900 318. Donc sur bengi biso zo biso ba producteur na biso boya ba vivi na nga major bisadidi donc to zela bino edo kaungu nana takaze sepelisa donc Jirens Mouteba. Mère nanga moko nina dia kese na Bruxelles batika yo merveille kemi na Luanda donc tanti nanga ye Chantal vient de Allemagne on fait une maison chantier na coin ya na Chaba donc c'est maman nangai Jirens Mouteba le seul producteur yebani quoi bambote belé bongo vie nangai kungwati Sébastien antivirus donc maître Thierry na Luanda bambote na bino tellement trop tolela bino ya trop petit na bino bango yo moi fin de mois moi tu es que ça la moi bien vieux gérer ça la moi bien quoi hein donc tout ça Charmal t'a dit là naina baboué pesa ce numéro ya koko na biso ewaso oba ko benga ye mbala moko bazwaye numéro ye ewaso ye moko soko lingo zwaye oza mutu mususu te ye so ye moko na ba donc ozora ye moko ewaso ka 00243 89 1918 ngamo ko secrétaire ewaso ngamo na simila ke téléphone tant oya ngamo na kisina kisuna bina pesa china lito donc eza bongo o nyoso linga benga mère ewaso sunga ma mère tara miso comme ton sa mère chaque fin de mois dans l'hôpital Mambongo isungara na hôpital apesa mambongo traitement misu kwa bimo yebika ndeza rabo hôpital lelo batela kataka o kingani bonga moi là na bango quoi bosunga mère azana ye wana quoi na pesi mbot na groupe etumba mobimba evi na Jerry Cobectox na lela bino etro. Merci beaucoup, j'espère que to silisi entretien oyoyo na yambela kibino bakoko ya mère na biso ewaso balobe la carrière na bango j'espère que basololi na micro oyo et puis baloba santé ya koko na biso ewaso j'espère que boyoki yango sikoyo nzoto eza mwa malamu age kaka mtezo menacé et puis na bateau balingi ko sunga ngana yebike bino bana poto bana Luanda bana partout dans le monde entier bo edaka batu donc artiste oyo boye ba valeur na bango même ba biso ba giro soki lelo lem su mutu akoloba lobi o géri asopani moi catch to moi loro moi polo to moi nini na zaka fier na bino bato libanda po bosala mingi po na biso donc bambote na bino belé et to komi na suka émission na biso na bosanité na conclure na partenaire na biso kaka oyo tozui na chaîne oyo yango nazo bisa bino bo s'abonner ebele na Congo ya Lobby TV okotika na YouTube obeti Congo ya Lobby TV en un mot. Donc anemo kangisi tout Congo ya Lobby TV okozwa biso bo s'abonner ebele poto tala mape ndenge bango batala maka. Alors na pesi mbote makasi na Charlotte Mavinga na Zurich na Suisse et puis na bosanité ti muluba cher na bosanité boze belé flat hotel na bandelango partenaire na biso guest house Mbumba na avenue Boula na Bandal 5575 donc na Bandal bisengo wana okoyana okuta gérant Junior Katumbai donc aroyamba yo bana poto no so bolingi bo beta tour kuna bo mona ngo so yitu bo sepela une émission zali grâce à ba mimbalo ba sa musala makasi migra malunzi papa na Enis Pemba ya na Jetro Mbumba et puis na bosanité Charmal utadi la oyo na koti su ba faire rango po bato na solo ka fo bazonga bato moto na solo ka soko za moto na solo ka Jerry Cobectox sa robwa ka on a ravin. Alors tout coûte en émission koya pour nga nazaka 207 na benda ka beauté te beauté de deuxième république. Bye bye, on se retrouve dans numéro koya. Bye.